Ozomona, omoni mabe babokola ngo te. Cette fois-ci tobaki so likambabe il faut vraiment toloba parce que trop c'est trop. Likambo kadera alobi mabe te atalisi bango. Yanga lobi mutu mususu omona mabe te meleki mabe komo sopana. Il faut bobongwana, mabe zo calculer, mabe zo luka place ko vandele ko vanda na kingo. Boko comprendre ngo te. Temps de la fin. Tokomi na temps de la fin makambo nzamba lobaki tokomona yango tomona bana babanga suba parente mibali bakozala ba lesbienne mibali bakozala ba PD basi bakozala ba lesbienne tala na ngambu ya babaku tona combien de périodes tona combien de PD oh muta libanda zo kokanga ke biso e pa na biso PD azala raté yo muranani hein murazanani lekecho azanani Bareza nani ozoka ta soni te likambo ka mabe ole kutu oloba ngo ata na ba manière nini mais ozoka ko lungo loba na ba manière moko boy lokola oloba ke na ngamba belvine ba pede bazala mais non c'est pas na lipambo ya muninga po yo pe lobi un jour nzamba pambola yo yango mo ba mami kolo ba uzwa kate so ndenge ni mutema mabe leki makasi e diembeli ba onka na kingo ngi ole kingo ezala makasi kingo ezolemba obesa kingo de ndoza makasi de ndo kingo de ndoza makasi nazoka souci nazoka motema pasi nazoka ki motema mabe oboke nango ti wapi merci beaucoup Bianca Zang en tout cas makamto lo beza très capital ki motema mabango bozoke nango ti wapi sepela na lipambo lia muninga po nzambe pa fongolela o motema fongolelo ba porte soko sepela na lipambo lia muninga te otika ko te otika la kazozo ya vina o mobimbo ko maka ko lele pa batu o senga ka e pa batu filme oyo penza les artistes bo sosola te tomona ba sorti médiatique beto mona kati mutu musa binga ya lingana nga belvité mutu mususu nga lingana nga kote kuna mingi ozomona mukolo moko te to ya to finga mutu abikela lingana belvité ki simba te ezo opinion mutu ozomona papi kader atika likoloba ya mabete atika pe kokota te ke asala un site moko pa mutu non beaucoup plus papi kader alobi ce qui est vrai eza époque mutu tozo lokola exemple ya mayo ya mayo vraiment kolingela belvité na problème ni yama aza mobile belvi aza mwana mwasi bo koma niveau yo koma kofinga belvi na problème nini écoute nanu écoute mama suka mboka Miss Lola ki nani nani mamu muluba asengise pardon mamu ngana finga kayo mamu ngana finga mamu kutangira beta so akuta na papi kader sportif o papi kader aza suka mboka beti kader vraiment mama oza mutalo yenge c'est papi so papi kader atalisio ndeko no muninga na mobali alobino ke no linyo zo ndiko kote makamba bana basi tika ndeyo boya te pona ofinga kader ya zo linga finga kader ni aloba kader aza PD ya kufa kader te kader ta uti poto ni au voyage na liboso po ya Kinshasa batu comme oya banoko beto na nzela flato kader azaki na yolo ozomona na batu musu bakoza ba opportunité ofinga ba kader te lola koza courage aux opportunités ofinga kader moi c'est fifi munoko solo papi kader abengane na répétition deni hein babengane na répétition aya ko expliquer biso ko eza kader abengana munoko solo wana pona nini ya bango na ebisaki bango supermarché omondenga na uta musika kuna station ma campagne na leki kapela na ye toye 12e toye soki nzela université wana nde toyakana namonaka kin marché eza wana na station na bango kapela wana ya bango tonga na bana kovanda na yolo wana na remsa yo DJ Dendo atbanaka Dendo 5h. OK. Pour ndenge ba mama na balambaka mikate pona bana. Nanu na mona aninde kwa mobali ninde kwa mwasi asimba bana na loboko aya na bango basomba mikate. Nanu te. OK. Mwana fala lisabula fufu. Pour lobe ye makana lobe no kaza témoin. OK. Makana lobe na kosite no kay mama na loba. Il faut le pas DJ Dendo. Asa po DJ banda na poso. Fo mwana okata soka tali de no sense ba okata le mwa mukebo. Mais poso ba okata le mama na morceau. Mwana kokosi sabula mwana na âge à 3 ans. Ba kokosi sabula fufa bo. Ko pesa mwana kibeka to nini.
Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand to isabino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu parce que makambo ya koloba ezali ebele. En tout cas émission obokozongo na kilelo na Faustin Ngombo to bokozongo pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Libota oye famille Libota focus na musala famille Libota to consommer film na biso na kombo ya les tartifs oyo madame Belgi a tsheli biso botala non ba tableau ya madame Belgi ndenga o jouer film goût en tout cas pour consommer film et ça na biso vraiment bien surtout au monde kuna ba vie ezo mata penza na ba film na biso o madame Belvia o kota et ça la rappelle fier na biso parce que y a za fierté na biso pe fier wana yango et landa biso na sima. C'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autrement dit la star maman Leki ya famille Libota la fille qui dérange défenseur ya madame Belvie. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange regagne ngo ma garçon Paris Natacha Golo la je te salue aussi Maya chérie na Katia François Jean Mboso Bamboto Nebele la maman chérie à moi si je te salue na bosa nte kopesa mbote nange pa maman Gina Mabia la maman Gina Babia Bamboto Nebele Samika Amba je te salue aussi et donc vraiment ce koza parole moko na ngai fongole langa plateau na yamba mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga biso ba dio et ça la biso vraiment bien bozo mona ye déjà na bataki ndenga zoloba kuna et donc fongole langa plateau na yamba Bianca Zanga bonjour bonne santé. Voilà, merci beaucoup Pamela Matondo, vraiment la rythme et Nzambe, santé vraiment, yo bikaka toujours. Nous te saluons koningana, mais biso tellement to ba Nzambe, Nzambalo la ko permettre tena la na mbetu, ça va. Merci na famille Libota Mobimba na opportunité de le critiquer notre autorité morale Belfie Kandi la patronne maman YouTube studio tabita ba comédien moi soit les Karabango ataba pour la bandima merci na famille Libota Mobimba merci na Dongo Lessa merci na Odette Lessa maman na Lesline merci beaucoup na Mifi Lessa motema ya papi Niki Lessa grand merci à Irène qui a luta motema ya Richard merci à toi Nadine qui a luta et merci à Jocelyne qui a luta na Chine kuna place Aza et merci na Karine Zanga Patricia Branco merci na Ada Jolubanza Jobabi mère agence na kati ya Turquie kuna Turquie Paris et pas wapi Rose Mengazali vraiment merci à toi Armeline Tumba le roi célèbre Christian Ngoma merci na la maman chérie à moi si et merci na maman José Lusadisu. Merci. Okay, maman José Lusadisu, je te salue aussi. Merci na la grande H, maman Sakina. Merci na mamita Dina, vraiment Pamela. Merci na Samigra Amba. Merci na Anthony. Merci na Enoch. Et ba question et puis Biano Yangai. Ok, voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga. Ba question Yangai Biano Yayo. En tout cas, ba sincère condoléances na famille Yambe Mobimba. Tonton Yambe. Donc on a de cœur avec toi, tonton. Bazaki maman na ye penza. Bokoli. En tout cas, tonton Yambe. Ba courage belé nzambe de mutape saka yepe muta permettre maman lelo sala nini akende en tout cas ba courage belé Bianca Zanga les tartifs ozo ngondenge nini tozo na tableau ya maman madame Belvie 9e tableau oyo c'est na lobano te mo santu kuto te 9e épisode oyo nazo bisa yo makambo ezalaki très bien makambo vraiment 9e épisode ezali muta bominga na tonton Patrick tonton Patrick amoni moi si olia linga tindi da Costa pe olia kendo lobake nani cousin na ngai boina bobona bote da Costa ka sali cop na Kenny na ndenge na yemo konzoka Kenny muta lula ki e tonton Patrick Kenny d'accord ça bien ça va faut payer il faut ça essayer ba test pour andima il faut ça ne ba test tonton Patrick azaki d'accord na ba test ya Kenny il fallait ailler pas na bango ya ko finga bango donc a finga tonton Patrick pour andima ke Kenny non Kenny mona ke Patrick qui alingi et puis Kenny pas yaki pas na bango a fingi na niveau moko boye tonton Patrick Alobi azobisa gesho abi vraiment c'était bien passé et puis na calma ki mama na taki vraiment kimia marabne to le kabien ce que gesho tuni yo po linga moi abi attention na lingi moi sango no banda na nini pona yebi ndinga obanda te
ozomona et puis tu kotala susu gesho akepa bakeni donc ake komisala moi j'ai d'attrape moko boy pas et pas bakeni pour à découvrir vraiment si réellement Dacosta a bêté là tonton Patrick Cobb et puis pas que non on ndenge et comprendre que Dacosta ami bima fiancé à Kenny kala mingi te azobala Kenny tout le monde dit sous Dacosta na Karine Yamado niveau oh ce soit Leli niveau Dacosta azokosa Karine na comme ceux qui ambassadeur na UNICEF ceux qui bata ONU ceux qui ndenge nini donc le côté ça pas Dacosta vraiment na yebité comment quand ça qui Dacosta makamba ça les a vie na réel vivre peu bon ah non et ça rôle au moni mutu oyo a incarna Carole na ye a osande nini ah so solo makamutolo beza solo mutu oyo a incarna Carole na ye ami lata ka personnage moko boye donc balobi ne sala boye ye pe fa luka sala loko wana parce que apesa histoire goût apesa atalisa mokili bato basala makambo wana ndenge ba se comportaka yango mon pe Dacosta aza donc ayeli biso ba goût moko boye à côté biso ba bilan moko boye au senti ayina ba accent mususu abaki susu implicite susu na monde art au mona donc et puis kotala so soit Leli aleli pona vie Gino moyen wapi aleli pona vie Gino patron vie Gino ndalinga mbongo boye te awe mapende mababi ya babi ndombi nakobala ah soso bino tika bino te ya nazaka na bino ozomona totali Pamela obi babiloko wana eza omona ke ndeko vraiment ebi ke muto na za na maladie mais akangeli ndeko ne motema sali passe po ndeko na bimaka na muto malade na po ndeko na zo maladie eloko Gino sali yango belva tuni bango bato ebele baloba ke décor asongi te omona pour déjà Belleville akomaki pe nini oyo malgré tout atomaki amoura papa amoureuse plutôt ya papa lente mais aza mutu au fur et à mesure de la boy le baboy au fur et à mesure mutazo à chaque fois monter mais c'est Dakar ozomona mais donc ala aza marié aza pe na mwasi na bana na ndako kaka po ba ko lia Belleville mbongo po Gino amona ka Belleville na mobalité yango belva tuniye mobalo zoyela nga soka za na maladi abomi mona mama na yo ti mais oui yepe Gino mnoko lela to na belva linga mobilité po anini belva tuniye mais yango belva yango cop na ye cop na na papa na bakabola mbongo yango tanga na belva ye posa na mbate belva bine oui mais na les bien ah bravo la patronne bravo oui elle dit karapenza mas ouais oui on même soso bazangi kimia bazolela des ordres parce que comme tolo beza très sérieux ozomona Gino loko sali ozoteka mwana mama no likola mbongo siko papa lempe yepa bimino kwa kizengi ouais baelo kwa bayebani te papa la bando kende abise Gino te mato kende bato bayebani te babengi na komba Gino kaya ale longwa webo beta match ngo bien te au réveiller na oyebisa yo au niveau belva ke na bango asimbi bango atikeli bango atatante très bien ozomona siko papa la okoti ba nyongo moko ya buzoba ko kende fa ba mituka batu ko kendo de fa ba mbonga batu osala tapage pas Belleville de lix siko ye wana komi ko kendo lela papa Gino acha déjà $50 et pas déjà $50 a futa $500 nyongo za nango ozomona tango siko mari jeune oye ba vérité pour papa là comme d'un point à révéler obiso za na ndeko kwa Gino okoko lela olela en faire souffrir bino na famille makashi ozomona so za na ndeko kwa Gino fo lela pour Vivienne pas à que veiller a tourner y a un problème nini ba linga pe ko loba problème ngote Gino comment te za kama mibel to so lango libanda pour ala ki déjà na moyen ko loba ngo na vie linga ndeko no lokwa moko milingaka si
nzambe soka pesi ta pesi ndekono sepe na lipambo ya muninga po yo pe lobi un jour nzamba pambola yo yango mo ba mami kolo ba zozwa kate bazwa ndenge ni mutema mabele ki makasi e diembeli bonka na kingo ngi ole kingo ezala makasi kingo ezolemba obeta kingo dendo za makasi dendo kingo dendo za makasi nazoka souci nazoka motema pasi na ota ki mutema mabe oboke nango chi wapi Pamela. Merci beaucoup Bianca Zang. En tout cas, makamtolo beza très capital. Ki mutema mabango bozo ke nango ti wapi. Sepela na lipamba olia muninga po nzambe pa fongolela o mutema fongolelo ba porte. Soko sepela na lipamba olia muninga te o tika reçoit te o tika la kazoso ya vina o mobimbe o koma ka kolele pa batu o senga ka e pa batu. Filme oyo penza les tartifs bo sosola te. Mo santu parce que a pesaka Bellevue musala donc Bellevue fois comme esclave na ye nyonso ko mosala la ozana posa mutuka faut Bellevue bimisa $1000 à pesa mosantu pour mosantu asomba mutuka bien kazanga internet et ndetoloba ke église te kolala kolamuka chaque jour makambo ezobima lelo oyo papi Kader Mati miniature to moni mama ya suka mboka alobi papi Kader aza nani asala nini na théâtre PD moko boye yekuto bakutani fa boya koko beta ye parce que bango mibale bayebani problème o papi Kader asali eza nini yekuto nanu yekuto mama suka mboka Miss Lola kinani o nani mama Muluba asengise pardon mama ngana finga kayo mama ngana finga mama kuta beta ye so akutana na papi Kader sportif o papi Kader aza suka mboka beti Kader vraiment maman oza mutalo yenge omoni bata mabe nzamba lobi abomba su bata mabe te abimisa bata mabe na poasa muta mabe atika ka muta mabe ozomona mabe o Kader alobi nga jusqu'à présent na omona ngote ata soka lobaki yango na ngambu ya mama na biso muteke nga pe ngena mona ka normal Nangena mon cas normal na sens nini ke alobi ya mabete omoni so eza époque moto te ba balinga ba kumisa bato mususu te non yango na lobi te so pesa ki na elle na bango net na ngam na biso to mona ngo normal parce que Kader munda lobi to mona ba sorti médiatique beto mona kati mutu musa binga ya linga na nga Bellevue te mutu mususu nga linga na kote kuna mingi ozomona mukolo moko te to ya to finga mutu abike na linga Bellevue te ki simba te ezo opinion mutu ozomona papi Kader atikali koloba ya mabete atikali pe kokota te ke asala un site moko pa mutu non beaucoup plus papi Kader alobi ce qui est vrai eza époque à mutu tozo lokola exemple ya mayo vraiment kolingela Bellevue te na problème ni ya maza mobile Bellevue za mwana mwasi bo koma niveau yo koma ko finga Bellevue na problème ni c'est papier so papi Kader atalition de kono muninga na mobali alobino ke no linyo zo ngo kote makamba bana basitika ne yo boya te pona finga Kader ya so linga finga Kader ni alo Kader aza PD ya kufa Kader te Kader ta uti poto ni au voyage na liboso po ya Kinshasa ba tout comme oya ba nako beta na nzela flato Kader azaki na yolo OK alobi Kader akota libala kuna ke sa musala ta ata soka kota libala na muninga ni mobile eza problème te ya nini ya nini ce Kader akena kota libala moi sina bano Kader amema na poto yemta bengisa bango vraiment baloba kama ngambo eza le contraire ozomona pourquoi bolingi kozwa likambo moko mutu ata lobi likambo ya mabete bolinga toujours kolata ngo casquette moko bolata ngo veste bozwi ceinture na pantalon botie po bopesa ngo ka sens vraiment ozomona omoni mabe babokola ngo te cette fois-ci to baki so likambo mabe il faut vraiment toloba parce que trop c'est trop likambo Kader alobi mabete atalisi bango yanga lobi mutu mususu omona mabete meleki mabe komo sopana il faut bobongwana mabe zo calculer mabe zo luka place ko vandele ko vanda na kingo ko comprendre ngote vraiment tas de la fin to komi na temps de la fin makambo nzamba lobaki to komona yango to omona bana ba banga su ba parente mibali bakozala ba lesbienne mibali bakozala ba PD basi bakozala ba lesbienne tala na ngambu ya babakup tona combien de PD oh muta libanda zo ko ganga ke biso e pa na biso PD salaka te yo mura nani
hein muka za nani lekecho za nani bareza nani ozoka ta soni te likamoka mabe ole kutu oloba ngo ata na ba manière nini mais ozoka kolunga oloba na ba manière moko boy lokola oloba ke na ngamba Belleville ba pede bazalaka mais non bon comme le niveau ko sakana na Jimmy po Jimmy lo aza na sama belé Jimmy Louye yaza na bon est-ce que bino boko oloba ta ah non vraiment balobi moi c'est na mbali na yams ya au mon avis hein ah soso au moins la vie pas mais na zo biso na soso kutu azo reconnaître que ma kamtolo beza solo si soki to bito sala to talisa na batu ngambu ya ba pede ba lesbienne bazawa wapi mais bon ya na TV bolingi ko se faire voir ba mona bino yo ko traiter Kader PD obi combien de tours yo betela Kader na hôtel te azoité et bon Kader a Kenya na ba niveau ya Kader a rezoité azate azana catalogue ya Kader te Kader kuta o calculer te mutaza mandenga za zozolo kolo kilo Kader ozoité Kader ko calculer moi sur ka bango te ba c'est censé mayele te ba zoba osomona na ba tumusu ba ko za ba opportunité o finga ba Kader te le leur oza courage aux opportunités o finga Kader moi c'est fifi mun encore solo papi Kader a bengane na répétition de ni hein ba bengane na répétition aya ko expliquer biso ko eza Kader a bengana mun encore solo wana pona nini ba finga moi c'est Fifit. OK. Ba finga soit disant président na Kader. Oyo lobate poani. O loba ndenge nini? Poza Kader atala ka iklabité wa zelema. Na ko bomba na nini te. Na ko tika na groupe te falo mwa kende. OK. Ndo mo poza Kader abengana. A contre la président Kader ta oza toujours na ngamba bandeko na ye. OK. Hein? Anga sala son na groupe poza Kader atala binga ko bokola mutaboita longa na groupe na abengana lokwa boyibi. Yo kanti lelo soki zoba no finga Kader ya lobani. Ah loko lobate. OK. Au monde, azalika lobate beaucoup plus il faut sila maka. Bana Kader na ngam na ba bazé belé mais ba finga papa ba réagir te. Bazana loko lobate. Bango ba bokola beaucoup plus mabe. Bazalika lobate. C'est que ba banga pe bandeko na bango mususu parce que bana Kader na ngam wana bazé belé na bibali na ya basi. Nazo yebisa yo mon côté otika kofana na kita côté la Kader. OK. Mon côté oya. Mais bitu to côté du Kader te ende ko talisa ba valeur à papi Kader. Mais oui, alobi ka vérité les problèmes. Muta lobi to bino na ngamu na bino do muta ko ko ba bolamu mon côté pona Belleville bino fo boya na ba insulte. Vraiment. Soit disant nana ketchup alobaka ke kutu ngana lingaka mama muteke. Nana mona. Au mona mutu to biso sala ngo polémique. To mona ngo normal les opinions mutu. To ngo changer sentiment mutu te. Hein maman comment ta film mon côté. Banda époque à Jésus. Kader asali nini kasi Kader asali nini. Po ba oloba ke bazo finga pe Kader po Kader afingi. Yo e barate maman na soki a tche lito e simbite e komi guerre na ye. Yango ba koma na guerre. O yebo e bango te. Ya ba gwa Kader te. Ye vraiment les abongo ye soki. Ye vraiment les abongo soki a ye pa na mo le kanjula mosali ete. Donc o comme ennemi na ye. Juré. Siko ye bisa biso ye a répondre Kader pona nini. Vraiment papi Kader asali ye nini. Est-ce que comment ne Kader atangaki? Jamais, je ne crois pas. Mama bongwana. Yo to baki to simba ote. Yo yela biso ka film. OK, mais alobi pe dina na za fierté à président Caleb te. Parce que bato nyo zana lo banona. Caleb batangi kombo dina na te. Zana biso nan. Est-ce que dina na vumati avandi bonga zana posa? Mama wana amone fierté Caleb. Bato ba mona ke fierté tana makabadina na ku tolekisa ngo parce que mukolo moko to mona badina shu bavali ba défendre Belleville to tika makamna bato ba makamu susu. Ozomona. Donc on attend au calculer bango nyonso to wana peka te. Omona se to lobela mama dina na parce que ça na ba valeur na ye. Ozomona ba na sens que ya ba valeur en plus ça a problème. Azana ba valeur na ye mama wana azoluka
adiembela mwana mwasi omoni bato bakomaka filme Pamela to koma nokotaka mama dini na makambo pa mutu akoma filme te mutu ayebi pasi ya ko raisonner mukobeta mutu te tableau oyo fona luka casting na balisa Gesho na Da Costa na balisa Gesho na Pierrot na balisa aza ta wana ta yebi makambo wana te ayebi ngota na mbongo ta za ne loko te ozomona mutema mabe ota muninga kendaka Belgique muninga kendaka Paris muninga kendaka bamboka ebele azozonga yesu ko ata Singapour akenda te ozomona ata Botswana akenda ngote mais balobi Irsil Pechanga alongwa na scène alimwa na scène a jouer ali soute mais to moni spectacle oyo ba comédien na biso ba ke ko sala à partir à Paris to moni Irsil Pechanga na kata spectacle wana omoni deona lo bano mutema mabe azaka mutea mabe xili wana kuna tanga longolika avenir ne boy Paris egangi siko mutu asina na chaîne tata ndenge bato baza kwa adorer ye mama bongwana ko abongwana pardon abongwana vraiment parce que so abongwani te eza pasi omona mutu ozolo basila na scène oui asila na scène tondimi mais po agangisi poto bakasi bongo agangisi poto akezwa mundele bakati litoyi po mobikisa azongisa yo sala nini yaka na filme yaka na filme zozolo kolo kilo okoma wapi tomona te nini mama maone bakunda na carton yaya plus mo nazala na kombo te kombo yekeza ndenge nini ekozala ndenge ni ba classe ngo wapi batika Bellevue vanda l'aise yaya batika Bellevue vanda Bellevue za vraiment l'aise batika Bellevue parce que Mgloko a Bellevue to ebite to ko chena nani Bellevue za lokwa bai Bellevue za te mais Bellevue za parmi ba icône mboka bato ba sala fierté yango Bellevue zo sala yango tika ta Gomez azone ba chachador amema bango po binu ba mama mikolo ba bataketo yo kan ndenge Gomez abenga ki Pechanga Pechanga tourner bo beti maboko ma film etala makambo leki kitoko no bet ngazo yaya te ba ngazo yaya ko ya déjà kena da kuna ko di ko mi walisa ozomona anya pa benda yana ndenge na ye ko ya pa kena da ko luka nani o Gomez akosi nini o ke poser le mabi pesa veste na memela ozomona tika boy ya pa kena kasiti ozomona sikoyo Gomez avanda tala bina na pesika ya nga Pechanga filme kaka tableau soki na pesika filme moko tourner mais ba mikolo ba nyongi boko tela mwa batamuke poison tika na zona ngata ba tirtokez Gomez mona no patangai ben oui c'est oui mona no atangai parce que ngana ofika ngo finga ote bata famille bota nous sommes très bien éduqués et puis tout ça na makambo finga bato wana te toujours elle wana kaka pa yaya yaya kam tazana makambo wana ozomona eza mabe Pamela eza vraiment kitoko te dans la vie soko zana moto lobaka mingi te moto sala bato mabe na miso bato baboma pourquoi balobaka zalata impoli na ndako na bino mais libanda ba mono na éducation mususu libanda bato ba sepela ba kama mko ba uso mwana na zake impoli na ndako na bango ba kamwa mutune ta défendre mutune ta côté la yo mais tant bato bazolo ba bena na miso bato ba défendre te bato ba côté la ote ozamone ozamone ozamta ko kufa bakunda na carton bakunda na carton bien quand les gens moyen to zo mingi ezate mais oyebi peke yo pe na ngamu no bazokanela yo olobi ke bana yemsi bakota kin marché bana bango kuna bakenda na kwe pa DJ dendo so ba bango na ebisaki bango supermarché omonenga na uta musika kuna station ma campagne na leki kapela na ye to ye 12e to ye soki nzela université wana ndeto yakana na mona kin marché za wana na station na bango kapela wana yaya bango tonga na bana ko vanda na yolo wana na rebisa yo
DJ Dendo atbandaka Dendo 5h. OK. Po ndenge ba mama na balambaka mikate pona bana. Nanu na mona ninde kwa mobali ninde kwa mwasi asimba bana na loboko aya na bango basomba mikate. Nanu te. OK. Mwana fala lisa bula fufu. Pour lobe ye makana lobe no kaza témoin. OK. Makana lobe na kosite no kay mam na loba. Il faut les pas DJ Dendon. Asa po DJ bandana poso. OK. Faut moi na okata soka tali Dendon 500 ba okata le mo mukebo. Mais poso ba okata le maman na morceau. Moi na kokosi sabula moi na âge à 3 ans. Mazo si sabula fufa boy. Ko pesa mona ki beka to nini. Vraiment, vie évolue, monde est développé, hein. Vraiment. Il faut arrêter tout ça. Nazo biso ozo laissa mwana fufa malili fufu elali. Ozo pesa mwana ki beka sans le savoir. Laisse sombela mwana yogourt, mwana meli yaou. Mwana les biscuits supermarché Petit Bear. Mwana lié nini aller hamburger. Oui, ata shawarma ya bana na bango ba yebi shawarma te so pesi mwana shawarma mwana kotuno lipa bate nini na kati. Babenga shawarma lipa. Pamela ko sekate. Non la bano ko sekate. Omoni beaucoup plus batu musu ba ko finga mutu. Ozo finga mutu akota bana ne supermarché. Ne tiyo yo ko vanda bana tongo ti nini. O leta couture te mais belle va lier couture. Belle va côté supermarché. Belle va ka somi ji à carton ba CRS à carton. Aka meli belle va ya somi à côté supermarché ka somi pomme. Est-ce que bango va lire à pomme? Ah nzambe. À partir de là on va nous faire émission à pomme. OK. Ah, pour la tête, ça veut faut qu'on ait un supermarché. Qu'on dirait un peu pas foué, ça rabis. Bango va y bien goûter. Bango va y bien goûter. Nous avons pas si, ils ont vraiment pas si. Il faut qu'on sale la bana makamba malamu, bana balia bien, bana bazala bien. Tant que nous avons responsabilité, bana te soin bana te oza wapote les mela wap. Ah non, c'est regrettable. OK, bien Zanga, merci beaucoup. Tout comme vraiment na souk émission, na biso mot de la fin pour na émission lelo vraiment to qui to kozo vraiment mingité mot de la fin. D'abord merci pour OK nanga mingité pour santé, ils ont vraiment bien été dans forcé. Et là quand on loba famille libota tout bon de la cas mingi, tout bon de la cas makasi pour na maman belle vie. Parce que nzambe wana aza nzamba mawa nzambe ne mutazo bomba nzamba zo batela tango bango ba osala ba campagne mabe tango bango bazo préparer makamba mabe biso toujours photo za na attitude de prière. En tout cas nzamba lola bomba famille bota mobimba partout bozali nzamba lola apesa rabino toujours bolingo makasi pona Belleville susu nzamba zongisa bino bolingo bozaki nango pona kotala film et là mon petit me kosa lobaki eza vraiment très capital nga pena ba no comprendre ngo te mettons mère alobinde na ovana mana yo comprendre ngo famille bota omoni bango basala ndenge nini na comprendre bango ba luka ka ba étouffer ba film ya Belleville dans un moment où ce mère a tié film bango fuma luka ba yé loko moko bo po film ya Belleville tala matin donc tozata kutu tozasu na calcul na bino te parce que bino ebanozaka ko lobi boye yaka na film o ngai nazongisa boye na zala bo osala mission ite o ngai mama ngana kroni fuati ngana mutu boye yena biso film yena biso émission oyo sala na JB oto ndima yo za kroni fuati ocha mama Mbiabel micro so ezaka pona ba bato ya kofinga boza ma papa bino nyonso tout vraiment merci beaucoup na mon vieux propre Jean-Paul Kapinga motema bato ya mama Nancy merci na mon vieux propre Tito da Costa merci beaucoup na Johnny Lema Aquarium kilo ya Congo 10 fois belle merci na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala merci beaucoup na Niki Sokala patrona merci na Rosie Mbui international Kabobo merci na Miss Margot la patrona Patiti Tenge merci na Chico Sana merci na tonton Grace merci na Nick Bams de Brazzaville
Ville, merci à toi Chaco, merci à Nana Nzimbi la brésilienne, Doris Mwamba, merci na Samigra Amba, merci na Yomoko Pamela, merci na Anthony na présence, merci na Bilili na Sima Caméra eza Enoch, vraiment famille Libota, bo consommer bo tala rapper mission na biso. Ceux qui bozo soutenir surtout ngai o mona suka nanu na bandi ko kota ta info dans la chaîne te nazo bunda. Mais vous êtes là pour vous aider ngai, so bozo aider ngai net na moment santé eza bien te. Mais je suis venu seulement pour lancer la promotion ya film. Bozo mona, na pour lancer la promotion ya film. Maintenant on a mon retour na bino te d'autre part bozo aussi ça biso em sous na makasi ya pour ça l'émission vraiment. Et merci Pamela. OK, merci beaucoup. To komi vraiment na suka émission na biso en tout cas famille Libota focus peut-être à la distraiter to consommer film et que ça la biso vraiment bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Jim, la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne. Je salue aussi la maman chérie à moi si Bambo tenu belé maman Gina Mabiala, maman wana mususu komona maman José Loussadisu. OK, maman José Loussadisu en tout cas Bambo tenu belé maman ya famille Bota maman José Loussadisu Bambo tenu belé en tout cas maman Gina Mabiala, maman Gina Mabiala. Que ça la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko makasa en tout cas ce bon moni biso na bilili boye eza grâce ya cameraman na biso et notre nous zo lo to zo sala musala kaka ndenge to yogana ki merci bye.